Nzambe piango male Nzambe sunga epengle ye ngena mapa ibena sambeli na bisi lo eleki Nzambe ase lo eleki Nzambe vraiment na invité ça te donc il ba ka ke mutu no Nzambe eleki nyonso abo négliger te pona peut-être no yimba no saba voka lo ba lompango motombo ya koya azanga te pava motuka makani seleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa mokeo obanzanga na buku ba souvenir okokutanga na mwa misala ya moke kati na mabanzo motema eponika kaya nga na ko forcer pe na esimbi na ngote o comprends c'est que Nzambe ga ndemto le loté nga fort te nga magasi bonde do to mando se pela ngano kembasi mais le lo na nenga ba système ozim na ngai vraiment e ma dituni magada pour to sambela papa montema langai etungi sami na posa na yo te tu ke kuna te amona ndiwe mulimo ya ba Saint Esprit kote la ngai donc na kote na muzimo ba mokilie yo kanga imalamu bande ko banga fongola ni matoyo décision ekoye yebuse pa ina papa na ngai l'éternel est désormais on vit mon âme oh comme na me comme le loyo ange de mort dangereux to komi dangereux yo ba vete okosa ni mutuna batem mutune yoka umuntu ngona so batem lebisio mukulu esaka no so batem c'est mukulona umuna ona lungola ba boucle d'oreille ya no ya mituna ngai yo shohabuni ya no ngai. Bonjour, bonsoir, la bande de connexion, surtout à Nazareth TV, Bako, Bibi, la poupette, elle est là, Bino, à toi, Yoana, on fait la vie, on s'en a bossé, la ranango, 8 ans à mon arabino, à tout le dernier, c'est mon temps pour partager, un cadeau pour partager, Bélé, Bobby, la poupette, une salle léger, bandi, donc, vous s'abonner massivement, pour partager ma vidéo, à vous, à bien, ceux qui toko, il y a pas bien au gros, c'est la rango, on n'a pas moyen de dans un venir, ça va au bout de l'interabisso, de va au vraiment, les langues, appelé les labino, donc, à pas la bino, merci à la patronne, à l'oreille, merci à Trésor Violo, Bako Bissunay Kazali, merci à Jires Bondo, Bobby nationalité belge, merci à Dizzy Mundele, on s'est vu ça au Bossepéanango. Bon, l'autre, sa place, bon, à tout le monde, pour moi, Bobby, toi, moi, répétition, bon, boyer, un bébé, moi, c'est bon, boyer, bon, garanti tout soudanais, dégué. Toko développé né Bobby et qui là bon qui a la raté bisogno ça et qui là mon Nzambe tout développé né beaucoup à cause présenté par la bino beaucoup yokai. Bonjour. Ah ouais, bonjour, m'a dit ça. Oui, santé. Saudi calme na Moulin Nzambe est-ce au Coco s'est présenté n'a pas abonné la biso baïba. Ouais, baïba que Blaine Epingle chanteur de charme, Blaine Epingle mon nom Fuji NF. Il est vraiment de la mystique. M'a dit ça. Epingle dirait tu y va avant ou avant aussi l'orchestre. Bon, parcours vraiment moulaï. À Tamboli. On se retrouve à Moula et Doli Solo, Soubani, on bête, on a nos bêtes héros, et même un bisou. Eh oui, mais on se doit attendre solo là, on va dire. On a l'équipe à maison mère, on a l'équipe à passer quoi. Donc, on a l'équipe à passer quoi. Malgré tout, toujours il va chanter. Hein? Toujours il va chanter. Donc, tout ça, ce n'est pas NF. Où la maison mère? La maison mère qu'on a ça là, on a 2007. Tout ce qui va chanter, et tout ça là. Oye maintenant vraiment au banza mwapi. Oye ba koyemba, le donne les années. Oye manga ba ne ba église, na ba église. Église ni. Fait pas quoi. Ouais, ba ko nzambe malama. Là, nzambe malama. Na mbi wana. Si mpepeka musique ndeme mbiso, la musique comme ça. Mais oye ba koyemba.
Donc oyeba na guerre, oyeba makambo esengeli, donc na bana wana ba faille. On dit au préféré nous conseil nous kaka kuimbia nzambe. La musique nous c'est nzambe. Musique ya ndenge oyo pension wana oyo ibisi. Mi koto yo koti eza ya mokili. Oto lo parce qu'on forme nzambe. Dans la église quoi. N'aime pas vocal moi bon n'aime pas. Nzambe piango male. Nzambe sunga epengle Nzambe nanga. N'aime roi Salomon singa ga sagesse. Moïse singa ga bâton. Donc ça elle n'a pas comment Nzambe. Oui, n'aime côté comment Nzambe. Mais pourquoi pas te au préféré que ça kana courage na bino wana kuna Afrika. Wana za yana moi muke mabasi. Alors moi muke musique n'est pas non mais biso. Tu veux comprendre que musique ya boza. Oui mais Nzambe mabeta. N'aime pas bien Nzambe trop dans la palais, la wali n'aime pas comment. Donc nous sommes tous là Nzambe pour la musique la biso fait, tu aimes pas Nzambe, ba comment Nzambe za la kati. On voit c'est musique ya mutu mukilizo, musique ya Nzambe so ndeni bon. Quand on y a qui a aussi qui teste na quoi. Bon gars, on a sala vraiment test était en plein air. Donc tous les musiciens NF. On a travaillé dans Palin, vers la BCDG. Tous les musiciens dans Palin. Maintenant, souvent, ma solé bandi, va bien bon, tu as série, mais ça. Mais que dans ça la test, dans ça la voix. Donc on a petit non. Bon gars, on roule dans la petit non. Sans soin. Mais est-ce que autant le rappel va dire moi ça? Point de vue. Donc tu dis tout ça pour te sola ngano le. Eza kuna mawa nzambe. Ce qu'on entend on sait quoi. La musique n'a pas besoin de ça là, il faut pas partout. Olanzi. Donc oui, ma musique vocalement boché puis maman. Comprends? Oui, mais vocalement boché puis maman. C'est que musique n'y sont là, on est nzambe. La musique au na mwana na epite so la musique to tia kombo nini. To tia so ya Satan so. Non, c'est Satan te. Eze mo. Sozo na nzela. La musique nyonso eze moki. Ya mokili. C'est nzambe on eza. Non. O bino boyembaka est-ce qu'on OK pe na rina dafe pa ko yemba nzembo o bino boyembaka OK po yembo. Est-ce que oyebaka nzembo vena biso kester yemba. Yaka emba Lazarie ebisa mwana mama zela amna nzambesi ze mwana do so kiongo za mamba nzambe na basi on va amna Satan. La différence nini osalaka entre banzembo na bino o boyemba en orchestre na banzembo oyo bande koyoka na fipako. Différence nini sala ke nzembo na biso oya awa nzembo église ya fipako. Comment kala banzembo na za rabe bien pour yom de pesa benzela. Donc c'est différence dans le bagage on peut sentir là et puis ça m'a mona ça le do na les a différence le sala yana kuma maili una nango donc so no yimba ba fan ba beti mabugo sta utakumu nyoso ara musique donc et puis ça ba nuance et puis ça vraiment parce que bando banda ko imba ozo rappeler tant qu'il dans l'église ni ba kindamo ba kiss matin prière paix à dimanche il n'a pas ça me là à l'église là qui était quoi il n'a pas bien ensemble là bi si l'église en mer c'est l'église en mer vraiment on a invité ça tu comprends ça praille non tellement dans ça m'envoie de signe la force ensemble comprends elle m'a dit donc il va que nzambe aller nyonso si vous tout ça là moi c'est gelina non tout ça là moi etali donc il va que tout le nzambe aller nyonso avant négliger des pour na peut-être on imba non ça va vocal le waba lopango motongo ya koya azanga kate pava motuka
comme preuve que azalaki na lokotro nga asiedesa yo na bomo nakobokelela na moso ya ngomba donc babiloko wana okona match amical bon po tolobelaka match amical dans lopango ya moto ya mbongo oyo akweya omona soki na ring na ye omona ata mosusu gente moko ya pine ezalaki wana ta mosusu epave moko boyaka aza wana donc yango nde elakisaki azalaki na makambo comprendre mais sikonga na asiedesa yo na bolingo me nakomokela mosanduka se makambo ekomi monja bamatch okenda mpe église ya mpe tokokendaka oyemba l'église sonake nameka oyemba oyemba je mpe mwa nzembo ya nzambe moko oyo esalaka bien ntango ozongi moko mpenza ke osepelaka nango vraimen owaba makanisi eleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa mokeo obanzanga na buku ya basouvenir okokutanga na mwa misala ya moke kati na mabanzo motema eponikaka yo envoie oui banze mwana waba cerveau na déjà baba divin d'amour je trouve à toi la joie do banze mo ebele nemba ndenge siko ozoyemba kitoko boye vwana oyo bato basepela nango so mpe lelo babengi so mpe na majabu okoke majabu gospel bon wana totala ne nzambe akamba po ango boya mpe boye na oke te nzambe mpe asali kaka butu alelolobi na bitunaki majabu seke wana yebi te ofo kotalaka nde nzambe nde aza mosala po mama nyonso eza morale na volonté supérieure ya ye me ye moko donc ngai nakoforce mpe na esimbi nango te ocomprendre seke nzambe kaka nde mto lelo otenga fo otenga makasi boye oteni banda tokoleka mambo aprai otengama omabe mabe te nasepeli me siko oyebi mambo ebele bon yo pesaka mambo oloba tema yango mambo aprai na boyi okenda kuzo nabati ya mikali akota nzambe cu akota nzambe cu ta aloba na mosusu nde osaka ndoyembaka na famille lukeli oyo na famille na bino basepela mpe nango baa d'accord na misiko nasala oyebi ke nga nayepa ve na nga nano fuji nf alobaka mobaya bachanteur baosa balider comprendre donc nga pene na bona oza lider seke ndeko na bavivre na nsima mpe ta mosusu ya ngai comprendre obotami na biso tekela bafamille ozala bagreffe moko ya makasi estce biso tobagare mpo tosala bien seke fo bango na bale bafungola motema mpona osala mosala mo bafungola da motema yo mambo esimba donc match amical asali bavokala badanger na kati babiloko babien asali wana meke biso ta ndamu te nayembi yaka mamu macheko matrike na kati ya bolingo po ezalaka te epe nalati bransare vana na bande touche c'est faux nasi nalati bransare madisasa lundi na rate yo jeudi na rate vendredi mandale ya bonis manda sepelaka nga na nyokwa maka lelo vérité ebimi okoyebana donc lundi na rate yo mardi na rate lisusu vendredi mbanda oliaka bonis do na makambo bolingo ko do to mbanda osepela nga na okembati mais lelo una ndenga ba système ozim na ngai vraiment ema bituni magala oka to sambela mote keza mbanda de mamna lambeli ba to mwa na ebite mais rendez-vous na bafle ba oka ke penga kine pour la sala ba nzela pour on se zala wemba ba chelelo mo ba ba enregistrer oyo wa toi balance mette galate ba lion comprends nemba voilà bien nembi ba aki banzela lo ba maria marola sublime roi basale la gagne sotoka sena bolingo wasane mandio pour na moruno ngaka ka kobuka seba plein de stress misère na pleurer arrêtez comme Gisèle toi que
Excellence Bobi Mboba Bolingo papa tenene dinove como selana lenanga ya Jile mambo ngana lingaka yo Etango nyonso esko banza kangai na molema na yo epengle shon Iyelele Dotuki kisha kuba lever na biso wana Dotuki banzela na lelo soki ba weekend okutana mutu ngo ba changer azo oyembela nzambe okuzonga Alobela gyosi na gyosi Amne je sala ma na volonté nzambe Amne je sala ma volonté nzambe so nzamba lobi lelo Blen oyemba so mambo te do na bi ko mona parler de Blen oyemba so mambo te fo yembela ma non c'est la nzambe pourquoi pas mais si vous monga wana nzamba beto no tante c'est non c'est la non te do non c'est la fo monga ne peta pona c'est la non boya te Mosto sara no osala nzibe okansaka nini keso ile le mtu aje kusana ko mukolo ozaka na siko bien au changer so je kusana na za na rolo ban bon na mo bomité na za mo bébé ya mabete na frère olanzi na frère asala bi masumu mo boite ke weza so ya bakafu so ya bandente na banga nzambe makasi sege vina ngana dabu no banga danzambe na amata masumu te sigo olobiso na gomi mukolo aso ekusani aso ekusani buna yo ezala ndenge ni ndongo za kata buna ezala ndenge te tomona bakula batitira atenga sala kuna ba aji bobete na posrena sala bu yosko buna ezala afuna na ba aji mo bo esengeli na o mapé leader na o pena ba musicien mapé vandi pe vandi on a appelé leader oh papa na NF asindika da bisolo bada ke ba ko ba leader c'est ngapi non ça leader so makambo ya loba ya mwana pe ko mukile sama le loba tango lobi ba ko za ba leader c'est ngana on s'appelle leader le papa so la pamboli bana ba na bien non ça leader so ki nzamba bengi ngai na sala nzambe so ka bengi Nzambe pas bien alors oui c'est vrai Nzambe na bengi yote na ndenge oyo lobeli wana na sens que na ndino moninga boy benga penga lelo asala émission oyemba mambo esengelo oyemba na match amical mo disco ga penga tika mbamo mamo sala boyembila Nzambe mbamo donc ya moi moja ndesi nze monya Nzambe mususu Oyo na moni oli bazima Nzambe trop madi photo kumbise photo skali taka yimzo pesa biso oui Nzambe da pesa souffle go za raison no galegele oyo kalwa banzembo lo ba aba papa motema langai etungi sami na posa na yo te tuke kuna te amona ndiwe mlimo mungu ya Saint Esprit kote la ngai donc na kota na muzimo comme ta bossa yo na émission na raison bi poser mi ko église est-ce que ndenge osala pe ba vocal okoki pe kozwa ntango oza vocal no me vocal na ndi ko yembi onka oyo osali yango kapona makabanza boteka komba Nzambe na kati vocal bi funa sala bon mais na ka vocal ndenge ba bon memba ate wana non sala vocal bon moni tanto sana so émission au mona vocal bon vraiment de na mbila ka Nzambe na linga ka banzimbo Nzambe bingi na ba pe bango bango ba ka biso te wasala ke o ba na satana na ebite mais so ka bango ngapi no ka ba frère na biso subito ba frère kalwa bango ngapi no mbila Nzambe peut-être que Nzambe pe o ben ngalo wa ba apela na biso o ba apela en sous carvite bon mais c'est quand ça va Nzambe so ba otala ndenge papa kalto bomwa mutema ko na yo isa ko ndi sala na kitoko ite ya ko ndi sala na kitoko mais kana mutema bongo la basi so mutema na ndende c'est ma bien
Bale ebite yo ndimtono bale. Yo bitango yo monaka. Yo mo mi le penis. Yo mo mi le penis obi ki atango monaka. Yo tu ngata monaka papa bino karle to bongo na mutema. Asko na bindini. Ape mutema na ko ngone za wa beta. Ko pasa peke un jour na ko sala nzembo mo na yembela nza. Asala da banzi manzambe yanga mo za la bomba na yembela. Yemba isaka je. Isaka bala nzembo so bien. Ya solo. Boyiba. Tom so mo la goma. Boyiba. Mama nzambe ki mo yifu ko za rate. Yo da vambo de musique. Yo ça ça le nzambe. OK. Nemba na bona ça le mot nemba. Satan va loin de moi. Oh, ça là qui portait malheur. Des prix au moi na vie na comment vraiment de vivre. On a makasi tata nzambe. Ah? Non, y'a ma maman go. On ça là banzi nzambe. Ça là banzi bolingo. Mais mingi bolingo ndesa. On nzamba tini biso to linga na siko. On ça là bolingo trop. On est même en paradis. Si vous êtes en train de faire trop, on est bien. Oui, oui. Dans ce moment, on se met pas. Papa Kito, sala na bomo inanga. Soko salite sumukile kosekanga. Yangola ye, liboso ya kiti ya bokonzi na yo. Kotika te satana sepela na pasi nanga. Yo nzi mo bomba mayanga na bomba eza na mera to emela no na Moise siko ndo yemba kitoko besonga pe nyasa manzi ko ya mora ngene mbela nzambi so na jiko o ya to yemba wemba o betlo wa featuring ha ça bien oh non peut-être mais non c'est ngana nous et pas boss dangai boss na poso sa featuring na mo mimo ko mais na mo manzambi kama mwanzamba huyu apete akope $120 mambo yati mambo ya raté nzambe wako ya raté nzambe ponga na sambela nzambe pasa la mabada na mabele na biso bato donc ceux-là qui vont nzambe ba kombo Yoshua nani ba kombo nga ebya mote nzambe ngana sambela ngabela nzambe ka nzambe imwa miyebi azanzambe ba yebi ka zanzambe yeni ngana obela ya nzambe bapesa soki nani nzambe bapesa kombo nzambe ba kombo nga bon kuna ngana ndima mote comprendre na yebi ba kombo msunde tingapi na ba nzambe epenga est-ce nzambe epenga za comprendre c'est que nzambe wana ka koza pe Yoshua nzambe wana ka koza pe nzambe suki ya nani donc ensemble la nzambe ya David te nzambe ya Moise te Abraham te comprendre nzambe la nzambe ya Moïse nzambe la nzambe o yemu o nzambe wana yebi ya nzambe ko le nzambe mioso wa yebi ya kilo za ya ba twaza ya le nzambe na nzambe et on sikoyo na rolo bateke lolo ni na ko na mi frère mo ko na la pantalon sisini ne banini comme ça na point na linga ba ser au calculer sur le na longo ba ser ba c'est trop sur moment que jamais na ko na bongo na pona sala ba masumu bongo c'est sous na bongo ni na sala nzambe donc fona zala vraiment de na éviter mo na nzambe parce que yebi mambango mali jamais na ko frère mo bo nzambe on saba video ya mitakala na on saba blumo ya bagwa non quand on sait la nzambe faut ba nzamba za nani nzamba lingini comprendre bon match amical ni ma on va pour on a match amical là ça va pour la danger on a un but danger na match amical à bon biso à NF non fuji boss nanga on a un but danger c'est match amical là nzambe omoso benga mama nzambe na yemba amboya ke wa nzimbo nzambe ni nzimbo nzambe msuna ni ngaka mokili yokanga imalamu bandeko banga fongola ni matoyo décision ekoye yebuse pai na papa na ngai l'éternel est désormais on vit le monarque. Oh, comme on avait commis le loyo, danger de mort. Dangereux, on a tout commis dangereux. Dans la dynamique, on dit bakala. Parce que bavera ba yemba fort, parce que bakala ebi. Ukalwa ba
Et bon, c'est une bonne frère. On me dit, mon ami, il a fait to komina tango ya suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami obize mona ndeko sosola tango oyo sosola tango tozali baze mona ninga sosola ko soso kebana bashura toza satana moni kobele maya mona nzambe ekoki akomi koluka abebisa pe musabebisa bana na nzambe lo banze mona ninga ya mwana alinga banze mwana apita emo kuvaina ndaku yumu banze banze banza kusa ba no sena emba aseke asiliki mamo kosilikate mamolo wana vraiment totuna po il faut confirmer biso bieto yo omo lube tsanga yo omo temo mabe badi do ça polémique là tata nzambe vraiment ça polémique ra una na bezo za la sika ngai sika bongo monga na imbela nzambe na pale na imbafa na imbela nzambe mais là c'est vocalement bon un match amical éviter vraiment les chrétiens se fait mon pied match amical na match amical au soit le banzembo le ko voilà des chansons na biso promotionnelles magira ou mila na voisin cimetière on va na générique na biso de magi banzembo monsieur ça en fait dans le roé mbaba o ebi magi monda yebe fa o déjà tout bête atako to voisin cimetière azalaka te fanatikali waye tuwa mosali ya cercueil akolinga yebeme ya jamais na famille na ye donc comment okima lobana velo atako to voisin cimetière do arrêter fanatikali wa to moto osala ba cercueil alinga te mo cercueil osala na ana poseti kama na famille musume na famille na alinga mote de maloba mo il y a vraiment mystique. Deux fois, il y a un autre. Un bisou. Bolingwa bomba na lokola na Afghanistan kotambola ne kenge epai terroriste na bamunition na zobanga tata epai liberté bato suspecte ngai na zobanga prison akosaka nga conscience eyebi motema ezokoka te na koremplace nana. On voit donc fait à travailler fort bablo monsieur sana tango ebima boyoka pe bana mai boyoka pe baya ba embe baya ba boga bana mouvement ba embe ba shira bien babini le mambo ça comprend na to tiko on se vient mambo ka tata nzambe po yolingi mambo nzambe trop to chité dia émission sur ba programme de mise en dé to sala asika utozangana chaque mardi na rond-point qui pointe un espace qui pointe deux a comprends est-ce que peine d'azo baptême tu vas vite au cosa mutuna baptême yoka umuntu ngona so baptême lebisio mukulu esanga no so baptême c'est mukulona umuna ona longola ba boucle d'oreille pourquoi nous ozwa Tinonzo non tinonzo. Nebi kana nanzo ngo ibate furazo. Onazo ngo me. Silo ti mukodi. Po ngana wali ngapenda mukodi yozwa batem. Lobi na ona yoya. Wa mutema mabe do yo linga na batem bon ça va tout ça on veut batem dans lobi yo lobo yo. So lobo zo na église. Yo no zo na église. Yo sambela na wa. Ngamna mbele wanze manza mina ko siyo vuno. Asambela na ndaku. Ndaku na kuma boya okende praye po okiprai uzakina makanisa olingati mufandika boye olanda mateya mais servant bona ndenga ba système frère mais yo so longoli calcula no mite na ke penza na ke na bonde longoli makanisa na yo sa no ba église ça ça na mota lo bon bien mota servant boye ape mota siko ano fino maboko frère o mundo sana tala et ça ba bon na ba église yo santé on a raison te boyo ke de l'église nalinga ta no sama manzambe na pengwa te seke motango yo ngo pengwisa mais yo poso ke na bulo pengwa te sikoni na no boy fina pengwa do malembe ne na koma logique mais ko no linga ta no koma manzambe po da boy na pengwa déjà siko to no ko sama mambo ndo manzambe seke
Mambo pe mwana to chango musika. Oui. Tu vas faire une invitation à bien sur mon église au Koya. Église d'Etini. Et na tout ni au cas, tu vas faire une invitation à l'église. Pas faire sur épingle, pas faire une invitation à l'église au Koya. Bon, oui bon non. Bon, on est là non, on a vu sur le mot. Koya. Ah, non, non, ya pas, non, il la benzambe. Nzambe mwa boya ati. Pas ni sigo. Église ni non ya. Eh, que ma belle sur quoi, un concert boye, il y a ba chanteur, ba chanteuse boyemba, ba batepe frère épingle pas ya. Il peut battre comme la carte ba participer invitation est-ce que boyemba. Afa bazala be mdema malamu ana mdema bonzambe. Ponga so ya ba fuwa za mdema bonzambe ko so nzambe akambi to ya bonzambe nde nosoma. Parce que le vraiment na siligite ko nzambe so na siligide ko tsika vela kando ya nzambe mais ulobeli ngaba nzambe oh lelo na bite unotenga mikolo ya nzambe ya madi na bite frère na biso benani frère na biso nani Chris oyebi fachanga na mabondeli Chris fachanga na mabondeli on chode ya solo dos pia na ezala nzambe sunga pe ngula longola bila matoi azonga kombo blend do alongola pe ngula longola bila matoi do pia moso saka bonso ko munga longola na ori blend sege nzambe vraiment kambi mais betinga mabakuna mambanzambe baba mbote na batu na toshite biso deja courage pour moi les mission te na bonzambe mona lingaka bonzambe mona lingaka ponga ngande oyi banzembo ya frère Alain Moloto banzembo mona lela ngo fort ba frère mchina lingaka nani oh ba frère lelo o mara ba na ebita mais na ba frère on a lingaka banzembo na bango banzembo ya bakala so na no mbelwa dalinga pese wa imba ya no ya mituna ngai yo shwabuli ya no ngai on va zemwana de son la na cha na la mugi zembo pena na mbe divinda mu de zemwana na la muga ye na lali na ngo divinda mu la mugi na ngo ngozo bazimo la na la muga ya ngwa bon mama Solange apenzi wana mère mwana wa botinga blende pengle basala ba mbote vraiment siga ça donc I love you na lele fort on va mère mama Solange José Ifunga Major Cheko wa papa wa botinga donc ba mbote siga ça et non qui funga mutema ya Beli on va papa na chuchuchu Bini Kaiser awa moto siko sali nana penzo mama na précieuse puisque ifunga bébé Profana to basala mbisika za vraiment do Alain Mbiye nana Fatou Diawa J3 Ousmane bena ngai achochoble ya begi bongo tesika basa bla na panga na bongo on m'a dit ça mais tout c'est de kutani non to c'est émission mo fona yé ma fona guitare on beta guitare moi comprends to c'est plan makasi surtout sur ça va ba ça va dire banzambi merci ba abonner l'épisode surtout mais donc yo no ça na ba émission zambela et même émission zabete on a mission ko préparer pe bien pour le moment ko tout kamina wa on va balancer moi en Christ on me balisi pas oh là j'avais moi Simon pour assembler oh oui na célibataire nous na balité moi si on a bota on a botti bien non faut ça aussi moi si on a quand on vit que va célibataire ça aussi moi si que azaser en Christ alors mojo la monde rolongo alors on a monde nini ça le on a monde na kota na monde mabele ya sema mabele okay oyebo yemba na ba église ba bona kitoko wana ukabimusi konzabi yeso zo yemba ba nzemba ba le moloto no bindo yemba ko yeso zo yemba na kati église oh mena ba da na price na mo so na yibi fa na mbisi ko nemba ndeni na munga so na bo mwani na ndengo yo lugana na bo mwana ko mwana maseki wana ha
Merci à mon abonné. Tu as chuté la mission déjà. Tu as chuté la mission déjà. Non, soin de ça. Merci à Julien, on sait que merci à Kaila. Merci à Kaila Kapal, merci à Chris derrière la caméra. Merci à bébé Anaël, Bako Musicien Alobi, on te dit à la prochaine. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwani pete, boa wangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mukondima, atako babakola kima futa na musakolima. Lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo